yango na lobi pour répondre à la question moko follow ba spiritualité malam tant to lobi ba jini balobaka ba jini o ba mingi balobelaka ba jini oyo ya mabe noke ya malam balobelaka ba jini ya mabe balobelaka noke ba jini ya malam parce que ba jini ya malamu ezali na lolenge oyo basalaka contact na ibn adam ezali na lolenge nini basalaka contact na ye mais ba jini ya mabe ezali pe na lolenge nini basalaka contact na banani na bato na katikati ya mokili yango na expliquer yo bien ce que au moni ba musulman ba telemelaka ke o te ba jini ba nsusu bazali mabe ba jini o ba telemelaka bazali mabe ezali ba jini o bazali kotinda na nzela ya mabe na nzela o zali ko bimiso libanda ya sunna Muhammad oui yango tango tuna ki question liboso otuna ki spirit ba jeune mingi bazali kolinga spiritualité nasa ko na tuna ki spiritualité nini bazali kolanda Coran etangisi biso boy ya liboso kolekisa mutu diare soki mutu asali yo mabe loba alhamdulillah loba nzambe donc glorifier nzambe osongisi matone pa ya nzambe nzambe ne azali censé akopesa e punition ezali yote yami bale question msusu opposé ya kolongola basi bazemi koboma mutu ezali haram Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi na mutu oyo abomi mutu moko ezali na valeur lokola abomi mokili mobimba pe na mutu oyo abikisi mutu moko ezali na valeur lokola abikisi mokili mobimba tangu yo zali oyo ezali kotangisa biso to pekisana na mabe to sinana na bolamu yo zali wana mutu aye na zemi na katikati ya libumu na ye oyo via mwana wana Allah subhanahu wa ta'ala ayebi pona ni ezali kotinda na katikati ya mokili yo longola ye directement obimi libanda islam otindi mutu na mabe opekisi mutu na nini na bolamu donc ce que moi musulman ko pratiquer yango directement faut bazali pratique bongo zali andeyo ya islam Pambate prophète Arobi bobo ya ba responsabilité te pour Allah subhanahu wa ta'ala ebi ce qui appelle sur responsabilité mwana wana nzambe nde mutu ale isakande konangai toti yango na mutu tango Bienvenue à très chers internautes, il y a Info Plus. Merci à abonné fidèle Nabiso. Ngabino Mustafa Malé mené Naïf Sarabino qui est bon mesana nanga bayanga bazalaka scotché cimenté par rapport à oyo bisoto mesana ko diffuser les topé copé sa bango ndenge to lobaka to sala ka musala ezaka pona ba information yango esalaka ke topé ça topé to lakisa ba nyonso baza ba abonné fidèle Nabiso pe ba nyonso balandaka biso partout dans le monde entier na ba nyonso ba mesana ko landa biso na chaîne YouTube Nabiso il y a Info Plus. Ba abonné fidèle na biso pe ba nyonso balandaka biso na zobo sanate ko signaler na bande ko nyonso baza ba abonné fidèle na biso toza na chaîne YouTube na biso ya sika spiritus oyo toko banda kolobela kaka o etali matali spiritualité oza pasteur oza magicien oza nani toko banda kolobela spiritualité pour émission ko zala kuna na katezali jeunesse face à la spiritualité pour lelo yo bato ebele bazolo bakaka spiritualité biso to linga to banda kolobela yango bandeko bayebi te bameka koyeba lelo pe to yeko beta masolo na ndeko moko pour une toute première fois to yambaye à se présenter azanani pourquoi pe to yeko solola na ye na koleka na kopesa ye mbote ndeko mbote mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na bandeko na ngai nyonso ba musulman pe shalom na bandeko na ngai ba chrétien pe mbote na bino bandeko na ngai ba athée eza ya bino Hafiz Adama Mbalia oyo aye lelo liboso na ba etando ike na bino kosolola mai oyo ezali etali spiritualité na katikati ya islam elobeli nini na mai etali spiritualité ndeko Hafizulu Adama Mbalia Hafizu omekana ko ebisa batu obanina no Hafizu ingolo banini Hafizu aza nani Hafizu na arab ezali kobatela donc tellement na salaki hifdhul Quran na mémoriser ki Coran na muto a mémoriser Coran nde babengi mobombi donc c'est à dire Hafiz azali mobombi nini Hafizul Quran donc mobombi Coran na muto a bloqué Coran na muto nde babengi Hafiz donc yonde ozawana na ba musulman o bloquer Coran oui na mémoriser Coran na muto ndeko Adama Mbalia oyo na bosani kombote lelo to yeto beta no spiritualité aux jeunes au botama musulman oui
Nabotama musulman. Ça te fait comment aujourd'hui? Comment on a yosa musulman? Bandeko musu bazama musulman te différence soit né ça la kaona ondengini. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Nakumisina nzambe wa pesinga ina makasi na ngonga oyo. Pena sengi kimia pe mawana ye ezala likolo ya ntoma na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, isala kangai vraiment pasi parce que naebi place oyo Allah subhanahu wa ta'ala siliko ponela ngai. Parce que naebi nzela nini o ngai na siliko zanengo. Parce que ça les seules religions oyo Allah subhanahu wa ta'ala asiliko pona na katikati ya mukili. C'est-à-dire religion oyo nzamba yebi na katikati ya mokili ezali nde Islam. Donc tant que nous avons batu bazali ba non musulman doit unangai chaque fois ezalaka nini nzambe a guider bango nzambe a guider bango nzambe a guider bango po ekozala malamu soki nzambe a guider bango avant baliwana bango pamba te na mutu akufi kafir mutu akufi non musulman ezali pasi mingi inshallah toko solo la mukolo mususu na mayo elekaka na katikati ya batombo na sima mutu kokufa inshallah mais sala kangai pasi na mutu soki azali musulman te. Ça la quand pas si na mutu soki azali musulman te to kota na actualité na biso to pe na masolo yo il fallait to seleto to solo na yo mendeko hafizulo Adama lelo yo batu azolinga spiritualité to pe batu bazolo ba ils sont des spirituels pour na yo spiritualité ko ozala nini na ba nyoso bazolanda yo. Alhamdulillah, spiritualité d'abord bandeko nangai toeba spiritualité et si li kozala mayenyon aussi kozala katikati ya mokili toeba yango et si li kozala mayenyon si li kozala katikati ya mokili c'est la spiritualité parce que tu es to na définition ezali profond ezali eloko moko ezali caché eloko moko ebombama eloko moko ebombama. Oui. Lelo pourquoi bato eloko ebombama yoza jeune lelo tozomona bato ebele po tozokoma to solo la masolo to to solo na yo lelo ba jeune yoso bazo préférer la spiritualité nga kutu nga nazalaka boy nga naza côté kuna ça te fait comment étant que jeune pour lelo tozolo bela de makambo etali spiritualité étant que jeune ozala na monde spirituel yo nazotuna yo. Alhamdulillah lelo komona ba jeune mingi kolinga spiritualité alhamdulillah mais boy basiko spiritualité nini yo zali kolinga spiritualité nini yo zali kolinga parce que na katikati ya mokili toyeba spiritualité muto oyo akeli yango zali Allah subhanahu wa ta'ala pona kolimbola na bandeko na biso ba chrétien ezali nde nzambe. Donc soki muto zali kolinga spiritualité esengeli toyeba bandeko bazali kolinga spiritualité nini parce que na katikati ya spiritualité ezali na ba branche ebele pe ezali na ba makambo ebele na katikati ya spiritualité nde kosenga na bandeko totala nanu nzela nini ozali kolanda pe spiritualité nini ozali kolanda nzela nini ozali kolanda pe spiritualité nini ozali kolanda lelo étant que jeune to bandali solo na biso oza musulman oza hafizu olobi oza mobombi aza moto a maîtriser courant oza na kati ya monde spirituel lelo bandeko ebele balobaka to peto yo kaka ke ba musulman bazaka bato akisi ndeko Adama yo ko koloba nini tant que musulman. Alhamdulillah otuni question moko malamu pona ko éclaircir na bandeko na biso basili kozala na ba etando ike. Alhamdulillah ndeko tangu batu bazali koloba ba musulman bazali batu ya kisi alhamdulillah esala kanga ya sengo mingi pambate na katikata Islam o biso toyebi kisi o tozali kolobela alhamdulillah ba musulman bazali na kisi e bazali na kisi ya nani bazali na kisi ya Allah subhanahu wa ta'ala bazali na kisi ya nani ya nzambe pambate nzambe asili ko pesa bango o esili kozala solution nyonso tu na katikata ya mokili do moni ba musulman ezali atana problème moko te kolekela musulman problème moko te kolekela musulman olobi ke bozali na connaissance o ezali ko utana nzambe toloba kolongola basi bazemi ezapeka pona maloba nzambe kobelisa batu ba diare ezapeka pona koloba maloba nzambe kosala ba makambo ba match ezapeka na makambo nzambe ndeko nanga na kata religion islam. Alhamdulillah oui yango tango tuna ki question liboso otuna ki
bajene mingi bazali kolinga spiritualité nasa kona tuna ki spiritualité nini bazali kolanda. Coran etangisi biso boy ya liboso kolekisa mutu diare soki mutu asali yo mabe loba alhamdulillah loba nzambe donc glorifier nzambe osongisi matone pa ya nzambe nzambe nde azali censé akopesa ye punition ezali yo te. Ya mibale question mosusu opposé ya kolongola basi bazemi koboma mutu ezali haram. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi na mutu oyo abomi mutu moko ezali na valeur lokola abomi mokili mobimba pe na mutu oyo abikisi mutu moko ezali na valeur lokola abikisi mokili mobimba. Tangu yo ozali Qur'an yango bini nzambe akumisi biso na katikati ya Qur'an bini kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Barakallahu li wa lakum Qur'anul Karim. Nzambe alobina katika Qur'ani nzambe na tomboli communauté nini communauté ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nzambe asili ko tombola ba musulman bibo zali meilleure communauté ngai nzambe na bimisi na katikati na batu. Limadha? Pona nini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Topekisana na mabe totinda na bolam. Ndezali rôle ya musulman. Comment ça fait-il? Coran o ezali kotangisa biso to pekisana na mabe to sinana na bolam. Yo zali wana mutu aye na zemi na katikati libumu na ye o via mwana wana Allah subhanahu wa ta'ala ebi pona ni ezali kotinda na katikati ya mokili yo longola ye directement au bimili banda islam o tindi mutu na mabe o pekisi mutu na ni na bolam. Donc ce que moi musulman ko pratiquer ngo directement faut bazali pratique bongo zali andeyo ya islam. Pambate prophète Arabi bobo ya ba responsabilité te pour Allah subhanahu wa ta'ala ebi ce qui appelle sur responsabilité mwana wana nzambe nde mutu ale sakande konangai toti yango na mutu tango boti ko siate na mutu yondo ole sakate nzambe nde mutu ale saka. Kaka na ba musulman lelo yo tolobile makamba bazemi makamba ba diare kaka na ba musulman to yo kakamo ono ba musulman basalela ka ba jini ba jini biso to kanta ki jini ya kolata to yo ka ono jini yango ezali ba esprit to yebite soki na ba mangomba mususu makambo wana ezalaka me bato ebele ba se plaignaka po ba jini wana il paraîtrait ba msupe ba salaka mamabe par rapport pe ba msupe ba bi soki mutu wana osala soki ba jini bakoma ka salite ba biloko wana est-ce que ça permis pe kara na kati ya islam? Alhamdulillah question moko susu malamu yango tozoso en kaka na question no ya liboso wana ya koyeba spiritualité nini mutu azali kosalela. Spiritualité nini mutu azali kosalela? Oui, alhamdulillah kozala relation na jini eza mabete pambate kozala relation na jini ezali mabete mais il faut le ba jini nini yo zali kozala relation na ye. Il faut le ba jini nini ezali kozala relation na ye parce que oui, il faut te expliquer ba tout clair. Il fallait te expliquer ba tout clair sur milimo. Na katikati ya milimo tuzali na deux mondes on zabakeli. Tuzali na monde na biso batu na monde ya ba esprit. Na monde ya ba esprit ezali na ba esprit o bazali ko adorer nzambe. Pe ezali na ba esprit o ba adoraka nzambe te. Il fallait boyeba déjà. Pour na kakata mokili tuzali na bato basambela nzambe na bato bazali ko adorer Satan. Ezali pe même na monde spirituel na ba esprit o bazali ko kumisa nzambe na ba esprit o bazali ko kusani ko servir shaitan. Sikoyo, est-ce que esprit o azali ko servir shaitan? Pour shaitan tangu nzambe asili ko bengana na katikati ya paradis. Shaitan esili ko zala Satan. Tangu Satan o azali modi nzambe abengani alobaki akitina mokili asala nini asila ko bungisa bana ya ibn Adam bana Adam. Nzambe asake nini laisa ibadi sauf na bao basali nini bandimeli ngai. Nde azali ko sala propagande na lolenge ebele. Tangu yo osili kozwa contact ya jini o azali jini non musulman jini kafir yebaka akotinda okaka na banzela o ezali ya haram akotinda na ba o ezali ya haram o ma ezali ya mabe nde to tikoloba nini awa kolongola basi bazemi kosala ka batu mabe wana nde esili kozala mai ya mabe o islam weboyi kosalela mais kozala na contact na jini musulman ici kozala mabe te. Donc na islam ba jini ya nango permis yango na vana ba ça permis na détailler parce que même le pasteur, donc comme le pasteur mais imam au basé la Saint-Esprit. C'est ça, on a autorisé, ils ont dit Saint-Esprit, ba roh au ba
kitaka na nzela ya malamu bakotinda na mabete bakotinda osala akiratul Qur'an bakotinda osala siyam bakotinda osala sadaqa bakotinda na nzela ya mabete mais kasi ba jini o ba esprit otali ko ba esprit ya mabe nde bakorienter na mabe kaka na islam wana tozalaka wana avant to longwa na dossier wana kaka na islam wana eza na bandeko mususu balobaka ke no ba jini baza mabe lelo yo tango zoloba ke ba jini baza malamu oyo ya malamu bazali ya mabe bazali na bino ba oyo na oyo zolobela ke no ba jini baza permis oyo ya malamu na ba oyo balobaka ke ba jini baza mabe to kondimela banani lelo alhamdulillah peut-être yango na lobi pour répondre à la question moko follow ba spiritualité malamu tant que lobi ba jini balobaka ba jini o ba mingi balobelaka ba jini oyo ya mabe noke ya malamu balobelaka ba jini ya mabe balobelaka noke ba jini ya malamu parce que ba jini ya malamu ezali na lolenge oyo basalaka contact na ibn adam ezali na lolenge nini basalaka contact na ye mais ba jini ya mabe ezali pe na lolenge nini basalaka contact na banani na bato na katikati ya mokili yango na expliquer yo bien ce que omoni ba musulman ba telemelaka ke o te ba jini ba nsusu bazali mabe ba jini o ba telemelaka bazali mabe ezali ba jini o bazali kotinda na nzela ya mabe na nzela o ezali ko bimiso libanda ya sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeko afizu adama tokoti sikoyo na masolo na biso olobaki tokolobela lelo spiritualité na guérison na guérison oui lelo yo tolobela guérison par rapport ya mot guérison o to expliquer na bandeko guérison ni ngoloba nini po ebele balobaka kaka naza guérisseur guérison eza nini o expliquer bandeko bakolanda biso alhamdulillah guérison esili kozala mai oyo kaka nzambe nde mutu atia na kati ya mutu po mutu asila kozala délivrer to kozala guéri na problème nyonso esili kozala kati na ye nde yango wana guérison o ezali mai o nzambe atika kala kati ya mutu na ba problème o mutu azali na yango kaka nzambe nde azali na makasi ya kosala nini ya kokitisa rahma na ye guérison na ye shifa na ye epai ya nani epai ya mutu wana azali na ba problème lelo yo tango lobi na mutu azali na ba problème lelo na ba église tozomona bato bazokende azalaki na maladie azalaki na mbasu azalaki peut-être tolonde tolobaka na lingala koka ake batelemisiye lelo yo étant que musulman tango monaka ba pratique wana olobi pe que non eza malamu to eza mabe to eza lokuta to peza ya solo alhamdulillah bandeko nalingi na lamusa conscience ya bandeko na biso o basiko sana bandako bandeko boye ba ete ezali na ba enseignement mingi sana katikati ya mokili ezali kobungisa biso esengeli toyeba kaka bato nde opesa explication opesa ne ba musulman to opesa ne ba pasteur esengeli na répondre na démentir yango si c'est vrai o ezali lokuta na démentir yango ce que ezali vrai tous le kuta esengeli so toyeba ba propagande tout basala kawana ke mutu azalaki na mbaso abiki mutu azalaki na nini asali boye mama yo ndozali kolanda ngai na TV combien de campagnes oyo yo si okei na problème kaka moko ozalaka nango parce que je dois des solutions chaque campagne yabisaka yo mama yaka okobika ane ezali ane na yo mama oyo akaba ane na ba ane solution ezwamaka te solution ezwamaka te na ba ane oyo yo yakaka wana sikoyo yebisa ngai est-ce que vraiment nzela ozali kolanda ezali nzela oyo ezali na lobiko to ya lobiko te ya liboso nde bayeba ete maye wana tu ezali mensonge masonjo tozomona ke no mutu abandaki kotambola te atamboli mutu azalaki maladi atelemi oui nzambe azali na capacité na polémique te ndenge naloba nzambe azali na capacité ya kosala nini ya kobikisa mais maye mingi tozali komona na katikati ya baeglise est-ce que ba pasteur rebelle bakoti fétiche kaka mpona kokende basala succès na katikati ya mokili bakoti fétiche oui bakoti na katikati ya fétiche mpona nini mpona koluka succès na katikati ya nini ya mokili ebele na bango
yoka makambo asalaka azwi ndeko yaka kende kuna kosana koka soki okomi kuna ngai nakotelemisa nakobikisa bacreye makambo moko ezali ya lokuta mpona kolakisa na bato ke bango bazinde basalaka miracle mais bongo bati soki bino nde bobikisaka bakoka ebele ya bakoka oyo basili kotambola na république démocratique du Congo bazali kosouffrir mpona nini bazali kaka ebele ya bapaster bazali na kakati ya moki ya Congo oyo ebele ya bakoka oyo bazali na kakati ya Congo mpona nini jusqu'à présent bazali kaka kosala nini kokonguluma si longtemps bino bozana botelemisaka bango deuxièmement tokende ngai na victoire okomona baaveugle bazali kosengaka mpona nini ebele ya bapaster wana basali nini te babenga baaveugle wana bamonisa bango donc ezali kaka na groupe moko ya bato oyo bango na bango nde bayebani bacreye yango mpona kosala nini mpona kozwa bino mpona kokotisa bino bapoche na bango etonda bacompte na bango etonda en réalité wana nyonso ezali lokuta en réalité wana nyonso ezali lokuta yo lobi ya bapaster toyelelo na islam yo lobi sikoyo toloba vraie guérison eza na kati ya islam eza na katikati ya islam parce que vraie guérison eza na kati ya islam mpona koloba ete okomona musulman te atelemi na télévision azali kolakisa ba témoignage oyo ya ba délivrance ya salaki okomona te mais ezali na ba millions de personnes oyo bazali kobika na grâce ya verset coranique ebele bato bazali kobika na katikati ya Coran Karim parce que okomona soki mutu azali na problème na ye biso tozaka fier na livre na biso Allah subhanahu wa ta'ala sili kopesa biso ezali al-Qur'an al-Karim nde yango sili kozala na maye nyonso to sili kozala na katikati wana qu'est-ce que soit problème o sili kozala na yango wallahi wa billahi résultat to nini na yango zena to lobiko na yango zena katikati ya Qur'an al-Karim lelo yo bato ebele toza na kati ya makambo ya guérison na kati ya islam kaka wana toza na islam sikoyo ba musulman ebele oh non ngai naza mal mo yango ezaka nini mala nasoyo ka oh ngai nazaka mala mais mutu moko akoya pa na yo ndenge olobi ke no alqur'ani ezali guérison oya makasi mutu akozala na problème oyo aye pa na yo ozwi mbongo na ye telefone okangi on change numéro ya sim on change millier tozo yoka masolo wana mingi pa ba musulman yoko loba keno alquran yango nde ezali vrai lobiko pona bandi alhamdulillah uturi question moko malam bande ko na biso bosi ko zara bandako nazali ko répéter yango encore bokeba na ko répéter encore bokeba ezali na ba faux musulman tikana loba bongo mon frère parce que tango mutu oyo azali permanent pona ko sala mutu délivrance to pona ko bikisaka batu ezali na mai oyo sengeli asala ka po Allah subhanahu wa ta'ala po nzambe a répondaka ye kaka ba mala oyo bino bozali koloba ebele na bango basiko za na connaissance islam te mutu akoti islam 2 jours 3 jours tellement akoti islam nanu nani yake na ekoluka nanu kiksi eloko akote islam yango wana 2 jours 3 jours alati ceinture noire ayebi suratu Fatiha te ayebi suratu Ikhlas te atangi religion te ayebi nini yango te ne etali makambo ya guérison directement ami bengi mualim pona nini na quartier boyebi batutu soki mudako alati kaka sambala ba chrétien ben kaka mualim tellement poste wana to grade wana esili ko zalaye habité donc soki mutu aye po akoisa te akozwa bosui na ye asali na piaka na passe komi na kakata mboka na biso do moni bato basali ko sama makambo ya bongo mais toyeba ete vrai musulman oyo akoki kosala mutu doa wabiki ezali ne mualim na mutu na connaissance ya islam na mutu na connaissance ya Qur'anul Karim ndiye akoza na capacité ya kosala mutu doa upe mutu asani ni azwi makambo ya elaki azwi makambo ya elaki tozo kende na koshite toza na guérison ndeko Adama lelo yo bato nyonso bakoki kolanda biso yo lobi ke Coran topé kaka Coran to ba pratique yo salelaka ekoki ko guérir mutu kaka al Qur'anul Karim ndeko ko guérir mutu yo zano na ba pratique nazaka na Qur'anul Karim nazali fier na yango pamate Allah subhanahu wa ta'ala nzamba bina kakata Qur'an sabini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa
wa rahmatun lil mu'minin. Barakallahu li wa lakum Qur'anul Karim. Nzambe alobi ngai na kitisaki al-Qur'anul Karim esila kozala shifa pe rahma pe mawa na banani na bandimi na bao basili kondimi la al-Qur'anul Karim. Donc natali fier na verset wana. Qu'est-ce que soit problème ya mutu ndenge ni na ye na kotele na verset wana po nzamba binini ud'uni astajibu lakum bosenga ngai nzambe na ko répondre bino. Pe na verset mo na suratul Baqara bini wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Soki bolingi bosenga ngai nzambe na siko za pembeni na bino. Tantolo balelo yo soki ezali na nzela ya malamu ya koluka solution ezana islam ezali na islam pena al-Qur'anul Karim jamais Qur'anul Karim dhalika al-kitabu la rayba fi esili ko za book o ezanga doute dhalika al-kitabu la rayba fi ezali book o ezanga doute nzambe nda alobi yango ça dit tellement ezali book o ezanga doute qu'est-ce que soit problème ya mutu ezali ndenge nini ezala mutu azali infecté na milimo mabe ezala mutu azali bloqué quelque part ezala mutu makabune ezali ko simbate yebaka al-Qur'anul Karim ezali wana pona lobiko na bino afizul adama tozo chité déjà soki ezana question moko ngai na lingai na tuno yo moko omonike na tunité bandeko bazolanda biso oyikolobani soki ezana question moko omonaki ko répondre bango par rapport esengela kina tuna na tunité oyebisa bandeko avant to chité aha na question mususu otunité parce que tozoyoka mingi likambo zali ko circuler na monde entier likambo ya porte-monnaie magique ndo tuni na noté ah donc islam pe porte-monnaie magique ezali alhamdulillah tueba ete na katikati al-Qur'anul Karim ezali na va verset oyo Allah subhanahu wa ta'ala atangisi biso tokoki ko s'enrichir na katikati ya mokili aha toeba na lobite ke tozuelo ko moko to salibo te na expliquer te ko benda mbongo na lingi na bisande batu na al-Qur'an na l'islam makambo ya porte-monnaie magique wana esili kozala te na katikati ya islam mais kasi Allah subhanahu wa ta'ala atangisi biso lolenge nini muta koki ko s'enrichir na katikati ya mokili ozali pauvre makambo ya ko simba te na katikati ya fina yo izena suratul Qur'an na katikati ya al-Qur'an Karim suratul Waqiya wallahi wa billahi izena sheikh nanga atangisa ngo soki muntu azali na difficulté même rasul sallallahu alayhi wa sallam alobi na muntu azali na difficulté atanga suratul Waqiya mais tozomona pe ba musulman belé baza ba pauvre soki ezaki bongo belé ba musulman nyoso baza ba riche aha inna Allah yarzuqu man yasha nzambe apesa kana muto ye alingi ha yafalu ma yurid asala kana o ye alingi ne nzambe akeli biso na kakata mokili mutu tutende akeli biso na critère moko mais kasi ebele basali ko souffrir na kakata bandako na bango na kakata mokili na bango parce que basili ko zala bloqué na monde des ténèbres fallait ko yeba yango nzambe atie mutu tout ezala riche na mokili mais kasi ebele ba souffrance bazali ko vivre na katikati ya mokili ebele na yango esili ko zala nini esili ko zala mayo shaitan azali ko bloquer batu to mutu azali ko souffrir mingi po zonga epai na ye desengelo ba Qur'anul Karim ezali wana pona solution na yo Qur'anul Karim yango ezali pona solution na yo tozo citer afizul adama message ya suka oyo ko ebisa bandeko nyoso balando pour une toute première fois na info plus na signaler pe que non émission ko lega na spiritus o eza chaîne YouTube na biso ezo lobela kaka spiritualité ko ebisa bango nini namu bandeko na ngai nyonso tu o bazali kolanda ngai na ngonga oyo ndeko na ngai place ozali yeba ete solution difficulté koki koela lo lenge belé na katikati ya mokili okoki kotambola partout pona koluka solution o bebisi bambongo na ba pasteur na ba faux marabout pona koluka solution mais yebaka Allah subhanahu wa ta'ala azali wana pona ko répondre na ba posa na yo esengelo yeba ete soki olingo za solution est bien esengelo kuta na vrai musulman mutu ayebi al-Qur'anul Karim malam pe akotangela yo buku wana dhalika al-kitabu la rayba fi esiko za la buku ezanga doute na sima kotangela yo qu'est-ce que soit problème oyo siliko za nengo wallahi wa billahi okozwa solution nengo qu'est-ce que soit grandeur ya likamozali nengo o mwana na yo asiliko za na milimo mabe o ba passer ba sambusi ba nyokoli bana na ba fazer msusu mwana zali ndoki te azali ndoki mais ko benga na mwana te soki moni mwana azwiki ndo ko benga na ete
luka ba sheikh tozali wana alquranul karim ezali wana tokotangela eba ayatu rukia mai wana nyonso tu ya mabe ya bondoke siko sa kati na ekolongwa omoni difficulté kindoke ko chanda kuna yo mama ko me s'inquiéter parce que okobe bisama bongo na ebele luka ba alim o bazana connaissance ya religion tozali wana pona ko aider bino na nzela Allah subhanahu wa ta'ala kata Bokeba. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs. Bakozala wana pona ko prophétiser maizali ya lokuta pona ko zwabino bambongo. Ba faux musulman pe bazali. Oui, mais bokeba yango zali ko yeba. Tango zali ko ya passe ya cheikh, il fallait censurer que cheikh wana zali na connaissance ya din. Ozana difficulté musala na zali ko simbate. Yebaka Allah subhanahu wa ta'ala azali wana pona ko zongisa musala na malam. Mama zana katikati ya ndaku ozali komona mobulu difficulté moto ekoti na ndaku na yo. Yebaka Al-Quranul Karim ezali wana pona kotia kimia na katikati ya ndaku na yo. Oze siliko bela banda obela otambola na ba église ebele otambola na ba faux prophète ebele pona ko luka guérison. Yebaka Al-Quranul Karim wallahi wa billahi na zaina témoignage pena de confiance ya buku wana pambateli buku ezanga doute ezali wana pona ko edeyo pona ko guérir na maladie osiliko umela na yango wallahi wa billahi nango muke pe Allah subhanahu wa ta'ala akubikisa yo inshallah. Soki ekozala na bato yoko kiko pesa mbote toko ko remercier okokiko loba bakoma alhamdulillah na remercier Allah subhanahu wa ta'ala sima ko pesa biso makasi ya kosilisa émission oyo pona bandeko bazali na bandako balanda message na pesi pe assalamu alaikum rahmatullah na mala rajabu en tout cas mon père kimia ya Allah subhanahu wa ta'ala ala facilité misala na yo pe na pesi lisusu mbote na papa na ngai père spirituel na ngai imam Mustafa tous les prédicateurs de la nation Allah subhanahu wa ta'ala facilité na lito zali na yango pour la République démocratique du Congo na Afrique mobimba atombola achim na ba inonso bazali esika ina yo na sengi na pesi pe mbote assalamu alaikum na Cheikh Aboubakar Malonda le roi de Bayombe à mon frère en tout cas assalamu ebele place aux ali Allah subhanahu wa ta'ala a salisa misala na yo numéro ya contact na yo oui bande ko nyoso tu wasana posa ya Hafizo Adama soki boko zwangai na 082 plus 243 082 78 76 729 na ko bandela susu na bandeko bozwa biki koma ngo malembe tozali wana pona bino 04 plus 243 082 78 76 729 wana ezalaki Hafizul Adama oto yambaki pour une toute première fois mais ba nyoso balandiye bino moko na ba commentaire bo pesa alobi ndenge nini par rapport ya o ya yebi par rapport ya religion na ye ngape na aussi saboté sans que na remercier bayanga mon papa mon cordon mon 2G Lukman Mudingumba ya babimboli ya agence Badem Oversi sponsor officiel nangai ya Kabo Mwamba autorité morale ya Bana Chango sponsor officiel Ravel Boyenga Masananga Bakati Emmanuel Moussafu Korega ya Joli Mabeka Mokonzaren Katia Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France Bamasananga et tout oyo bazar partout dans le monde entier Goshi Goster Rachid Nyongwa Eric Biki Rouge dans Saint-Etienne bon s'abonner massivement à Info Plus bon s'abonner massivement na chaîne Nabiso ya Sika Spiritus on a lobby que yango kune zaka kama spiritualité tokutani na numéro mususu bye.